na ba film na ngai eze belé vi wana a jouer liboso na film na ngai kona sola ne kala vi wana ebisanga ke na alinga nga trop yango na kimono ba fivette mayamba ba yebi ça veut dire que vi wana za ba souvenir eze belé il y a belé il y a trop c'est ça on a vu na nga vraiment oye ko tout ba tchanga ta bien nga les chaînes productives ba conseiller ça bien ya na monde théâtre ba linga yo na kuyela matanga ba comédie tout ba ya yo mona nga za niveau ya bazozo. Bonjour maman nanga. Président Monyo na morgue yo bimisana po to na deux corps toi Evelyne toi na Kamo yo bimisana. C'est dit même ça ba mi balé, même ça ba mi balé. Na bena ko bimisa ba mi balé pour na famille artistique de to père de Dadi di Kambala et puis na famille na CBS de Kamo Lopez. C'est dit mo panzi sangwe ya kilo. O to zali ko bande ko penza famille Kolak mais le ba mo ba tsiki biso et puis coïncidence ma bé programme bimi jour moko ba ba balé jour moko ba ko kunda ba mi balé donc il y a pas si chose makasi ya mona. Et tant qu'artiste ko se partager des ni pop ne émis malembe président. Ne émission Evelyne mando leka na Dadi mando jouer ne o se partager des pop ba baza batu na yo disons. Ça dit nousabo to bimisa o ko bima liboso na landiango. Na kena ngoti kotika yango téléphone ka ko to so wana pese bimi na landiango so ti parce que to kotiango. Butu na okabula ka bongo na la sika mo pona tongo en fan de sika mo. Vraiment émotion na yo ezandeni qu'est-ce que tu peux dire na ndenge to perdre bon balenza et puis émotion na yo pour na bande ko na biso ba perdre o batiki biso. Ça dit émotion na biso ça ki tala kaka liweza mystique liweza mabe. Mutuluko Dadi akotika biso ndenge mwana ti. Mutuluko Dadi akezanano Dadi Kambala zalaki nano. Mutuluko Kamo akotika biso bongo te Kamo azanano. Ya kosala ezaki na ebele mais sauf que ezali wa makamba nzambe. Toza na morgue to bimisanjo to ya sœur na biso Evelyne Kamo Lopez. Accompagné na corps ya Dadi di Kambala donc en tout cas mambolo bapendeza nango mingité c'est juste tozela kaka to bimise bembe to comme ça on a place exposition comme ça peut-être to cause moi souffler pour s'exprimer bien. Oui, mais so ezaka bongo so itoloba na raté so kufelinga no yate nga pesu na kufelio po yate c'est ça il y a des limites. Donc voilà, mais sinon ngai Evelyne déjà aza ma sœur na ngai abandai toujours ko encourager ngai donc aza parmi bato ba encourager nga tant na koti musala oyo na lelo ndi na s'imposa lelo na koma Malika o naza lelo bato lelo so pe na telemi place mo ba bi que Malika elle s'exprime bien so ko pese ba question na ye ozo réponse donc ça dit na retenir ba bon souvenir comme ba conseil oyo abandai ko pesa en tout cas ezaki vraiment super voilà. C'est le comédien oyo Bunda na Koko Bilal ouais oh na Stemas Dadi di Kambala bato tout bazoloba nyosa bolamu mais na eloko moko sepeli sanga sekisanga kuto Koko Bilal a repexé likambo moko boye tozonga ata mo semestre la bien pour to tika nzela ba pekisa eloko moko azoka te abunda na Koko Bilal tuna Koko Bilal obetela yo sikoyo na nenga solo babunda pena donc voilà wana ça peut pas ba témoignage Koko Bilal azaka peso ka meli ba drink ya mutafasi donc ibu babunda na di Kambala. Donc ça a la réalité à na biso donc voilà mais dans sens normal on y place ya boy ali place à réflexion les lotoyé et comme habitude ko ezo yaka ko bimisa baninga o bazaki cher pour na biso entre nous mutuna mutaki na projet mutuna mutaki na programme mutuna mutaki na makamba ko sala mais sali ke nzambe abengi eza mabete ezali nzenge nzamba tambusaka mokili na ye mais lolenge nango ya koyela ezo sala mwa pasi na ko bangisa mais lokola biso toyebi nzambe toko senga na nzambe abatela biso na mabe na biso na masumo na biso to tambola toujours na kobanga ye na respect en fait que soki kutelinga te komelinga na kinde sika ya kembo o ya zali mais bino mabele bino ata bo le bonde ko lo banatena mu so muto kufira ndo so te wana eza mabe te soki eza bena ndenge eza mabe parce que eza bele bele baza parfois aza muto oyo po Dadi di Kambala zaki gentil na mutu tu jeune ya ko jouer wana vitesse na eza ninga zalaki nazana ba masa nga ba sport bazalewa ba synthétique tout consort to yeko le lavier parce que azanga mabete ba mabepe zalaki mais sauf que bolambu ya muteleki ebele yango zo mona bazo rendre ye ba hommage ko na niveau na ye bref année ozo mona ba personnalité minene baza ko s'impliquer na makambo na ye maman Olive à s'impliquer nenga misana ko sala maman Denise c'est la première fois kutu banda baza ozo mona a ko soutenir et ça peut aider bien ainsi que bato belé ba gouverneur bato belé et ça la bien donc na valeur na ye tozo linga to rendre ba dernier hommage à niveau na ye donc voilà ils en nenga mabete pas de polémique voilà to kabola mawana bato bazana mawa nouveau koza na place ya mawa qui na fête ko moko na biso atikaki biso ndeko na biso pe mosusu bazaki
journaliste na biso ayambaka biso asolaka bien batikaki biso basangisi bango mokolo moko bakobimisa bango nyonso lelo nde toye président ntango okakisanga liwa esalaki ndenge vraiment ça fait mal yayo bozalaki na ye yayo okuta na mosala po bozali na posa azala nano otravaille na ye nano po posa esilaki te olali na ntongo lamuki boye yayo azali so te ça fait vraiment mal ya kobongisa grand frère lokola Dadi moto abandaki kopesa nano vraiment babon souvenir na ngai mpona Dadi eza vraiment mosala na baconseil oyo abanopesa biso chaque tournage ngai na passé moi temps ya suka na ye parmi bafilme na ya suka na travaillaki na ye mais azalaki wana ata bokoseka koloba soki nini akoloba nini na suka akobenda bino ka matoi pia mosala oyo koma bokosala ngo mpo bosila te lelo to bosila te lobi bogarde succès boavance liso na mosala oyo abanopesa so baconseil ya makasi ya ebele basouvenir makasi pa veza mosala na ye na baconseil anopesa biso non so koloba ke tosundoli ya Dadi wana eza faux parce que baartiste comédien baza na bassociation ebele parmi bassociation nyonso oyo tozalaka nango association moko na moko elekaki mpona kotala ye dutemps azalaki nano na ndako tomonaki emonu réellement vivant balekaki kena kotala ye tomonaki bomoko bakendaki soki eza ensemble na biso baartiste tobandaki Mote bandeko merci ndemo ya minga na bandako na bino tobanda désormais kokutana na cadre ya émission oyo tolobe la santé bon nga kombo na nga Jean-Paul Jamba donc naza ndeko na bino donc naza na poto depuis bambula ebele donc nalongwa Kisasa nakolika na Kisasa na bandala biso bana bandala banda nalongwa na ya poto musala musuna salakate naza kaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe ya muscle ya kaniti likofi motema mutu so aneti likofi na ye sikoyo motema wana musala na ngoya nini kopusa kotindika makila ya propre na bamisisa minene na bartère. Diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soki olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makambo etali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino la mukuse ezali accident oyo koya à tout moment eza brutal. Siko V etali makambo ya vaisseau ba vaisseau ezali ba artère ba veine oyo eza na cerveau et puis C cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si vous classifiez en mode 2, les amis balais, les AVC au babengi ischémique, na AVC au babengi, continuez à vous conseil, quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki, de Kama Nyamase, la dièse. N'a pas quitté na pondu, cause à la zoto malamu et de qui, l'osso. Nyama mbisi na pondo. Merci. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta l'aurore de la presse, la site internet Clébo Original. On pense César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, il y a des politiciens, il y a des musiciens, il y a des artistes et comédiens, il y a des moutonions sur cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme foot avec César Ngadi, Clébo Original. Lokuta mokili bandi na mwasi soki tozwi na bible depuis Adam na Eve nana kosa moninga
ezala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi bazala yango mpe mibali tobandi kocomprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosa nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te amoni lomo abongolangaka motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisi ye mpe vérité omona bone kondimi basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale n'a jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo. J'étais pété l'eau de l'eau. Pété l'eau de l'eau. On a pété l'eau l'amour des bars. Amour débat, dans le but peste l'eau de l'eau. Nakati amour débat, parce que j'ai ébélé, donc on s'accorde dans boko lemba, on lemba, bien te pobino de boko lemba basije. Merci Mingina, comme mon patron, mon boss César Ngadi depuis Paris, donc Zalayo Amsa les Osala Makitoko. Si je n'habite pas le lieu de amour débat, Eza Nini, et Nzambe Nangai.